tolingi changer la communauté. D'ici WC Zobunda makasi, la communauté ezala lengene ezala kilibosote. Tala tokomi l'ambassade, nazo on ambassade oso. Pourquoi? Parce que l'ambassade ezo comprendre bisote. Pourquoi ezaka ba Nigeria? Pourquoi ezaka ba Camerounais? Pourquoi ezaka ba communauté mususu? Pourquoi bisote? Liboso to bana bonana poko. To bonana poko mula jamais mais nyakero oyeshikoyo. Eta ki ambassadeur na biso. Oyo zo mona ezali awa ata soto zo komena mikanda ezali poto l'action que note tolingi Congo. Il faut aider ba Congolais. Ba Congolais bazo kufa na mboka oyo bazo kunda malokolo basoso. Tolingi to bana kunda Congolais na honneur neto bandi boye. C'est-à-dire quand même quelque part il faut comprendre biso. Toza ba Congolais. Communauté zayo ezanga ezamutu nyonso. Bambrema lokola ba journaliste ne bazaboye. Bango ne basala ke non ba yeba ke ambassade ezalaka. Batu ba kotrasa ambassade à partir ya communication. À partir de la communauté est DCWC. Tous les réfugiés. Mais, si tous les ambassades, les ambassades et reconnaître que les ambassades sont Rwandais, tous les Burundais, tous les Congolais, tous les Congo. Puisque tu sais que les Congolais d'abord, les Abisso, les Abazo Koufa. Ceux qui ont ambassadeurs comprennent, on travaille bien. Puis mon mboka micro ese pa na yo loba na yo ba puma tomoni oza kimia me makamto l'équipe bien nini eza impression na yo. OK omoni elo to banda kolokana kata communauté ndeo siko bomoni awo communauté ezayo ezanga communauté ezayo ezanga ezamutu nyonso bambrema o biloko wana tolinga osute soki balobi contribuer eza pona yo pona pe bato mosusu po ya yo toyebi te lobi yanga pe nayebi te tolingi changer communauté d'ici WC Zobunda makasi o communauté ezala lengene ezala kilibosote. Je crois que sobo moni je crois o eza ebembe ya misa tubi ya mine banda tozui musala oyo to organiser yango. Na profiter na tuna motuna muke na tuni bato nyonso to imagine ni bino bosali poto moni ndenge DCWC zo tambola eza vitesse à TGV. Merci. Donc zo tambola nini imagine ni bosali po bo tambusa communauté kitoko ndenge bozo tambusa ngo. Eza magité. Ya magité. Eza makanisi to chi po communauté kendeli boso. Pourquoi ezaka ba Nigeria? Pourquoi ezaka ba Camerounais? Pourquoi ezaka ba communauté mususu? Pourquoi bisote? Tolingi to comme appel lokola ba communauté na mususu. Ba communauté mususu ko to basangisa ba mbongo te ne to bandi boye. Bazalaka déjà na ba monta moko boye. Soki moto akufile lo au mona ke ba ke bazwi mbongo na kati ya caisse ba kundi moto. Tala tokomi l'ambassade, nazo on ambassade oso. Pourquoi? Parce que ambassade ezo comprendre bisote. Tolingi to zala ke non liboso to bana bonana poko. To bonana poko mula jamais mais nyakero oyeshikoyo. Eta ki ambassadeur na biso. Oyo zo mona ezali awa ata soto zo komena mikanda ezali poto l'action que note tolingi Congo. Il faut aider ba Congolais. Ba Congolais bazo kufa na mboka oyo bazo kunda malokolo basoso. Tolingi to bana kunda Congolais na honneur neto bandi boye. C'est-à-dire quand même quelque part il faut comprendre biso. Toza ba Congolais. Puisque toza na place musu toza na ambassade musu te oto okende poto kende singa contribution moko bosongolo. Lokola ba journaliste ne bazaboye. Bango ne basala ke non ba yeba ke ambassade ezalaka. Batu ba kotrasa ambassade à partir ya communication. À partir de la communauté est DCWC. Parce que yangonde ezo mapapu ya babiloko nyonso bozo yo kawana batu bazo wela bu pouvoir biso to wela pouvoir te. Biso to zalia po communauté ezala bien. To sengi bino boye da biso po to konda communauté ndenge sengeli to tinda communauté na Congo. Donc ça dit ne boye to senga bino to za besoin na mbongo na bino te po fusumila biso ba mituka e subila biso banda ko no.
toza ba réfugié mais so tozozonga na biso tozozonga na ambassade eza po ambassade et reconnaître que eza na bato na bango na kata na awa biso toza ba Rwandais te toza ba Burundais te toza ba Congolais tolobela makambo etali Congo puisque Tshisekedi alobi ke les Congolais d'abord eza biso oyo eza bao bazokufa soki yo ambassadeur o comprendre te oko travaille bien te parce que biso nde tokopite au pouvoir biso nde tokopesa au pouvoir na banzi monsieur l'ambassadeur o comprendre message ko ute pa baike bana mboka diaspora congolaise mais moi na mboka opesi message na ambassadeur mais quand même tomoni ba congolais ba lakisi bolingo ba contribuer moko mibale nino ko changer congolais bande ko changer oza changement de mentalité o Tshisekedi zolo ba wana nde o jusqu'au congolais comme nango lelo congolais comme ko contribuer pour le ko la maman ya Kofi to kondie na 55,000 rand 55,000 non e utu na maboko ya biso na famille yango nde tozosenga ke ambassade fo apuya kape batu po batu bakona malamu ubi bazonga na Congo ubi ba bazangi moya kozonga na Congo bazonga na Congo na ndengo esengeli ozomona donc toza besoin na mbongo na bino te po biso tokoma ba riche non toza besoin na ngote mais na kosenga na population congolais bo comprendre contribution ezaleli kelemba ekanginga lelo ekokanga mutu mususu ekokanga yo tokoya po tosala mutu akosa bino te ke o communauté non DCWC is a number 1 tosala yango publicité te mais tozoyebisa bino ke toza lokola skrabeni biloko mosusu wana nyonso société civile ya ezali mwambilo po lelo yo toza biso nyonso together omoni po balobi ke bosangana po bosala eloko moko toza biso nyonso together tosengi ke bao mosusu baza pembeni baya toza na bango nyonso together po Congo kende liboso. Merci beaucoup. Merci mingi mwana mboka na banzi nini okoloba pona ba organisation ya ba bébé o ya 2 mois 3 mois mais bazo sala face na DCWC oyo e kamba ba ike bana mboka izo kamba pe ko kambaka toujours moi lilobaka na ba organisation ya ba bébé yoka tango batu mosusu bazokende kufungula babiloko bayebisa bango ndenge nini pio oyo DCWC aza nango bamosusu bakotikala kozwa yango te DCWC eza lokola ndeke so aza na bana mbula ezobeta eosala ndenge nini bato nyonso bazala na se ya masala na ye soki comprendre biso gloire à Dieu tokobunda na yo te puisque omoni lelo yo matanga se passé mibale to bandani matanga bayi moto to yena ba matanga mususu to konso gauche à droite please bande konanga makambo kubunda biso nyonso ba congolais zonga na molongo to travailler ensemble c'est ça la vie biso toza ba droit te to bunda to sala boye non tozo bunda po congolais akende liboso bien que je crois maboko na nga suka yango wana. Merci mingi mwana mboka merci.